Na yoki mawaye mbeli nango. Na bi le pas traquer nanga boy. Donc afuna ke nepe na mawa. Nde na ye wana ti. Pesi makambo amabe. Bourgeois, na ibisaka yoke musicien ba yoke la ke na ba biloko ne batike la kaye. Musicien oza muto koleka na ba TVT, okomi saka leader na yo. Okomi porte-parole to okomi nani? Mais alobelaka Eva propre na ye. Ami yebi ke la faux chanteur. Ba faux chanteur. Somo ni bato balobaka trop na ba TV boy. Olia yemba pongani na bo ata na ke émission songolo pakala. Ngana nfuna yemba ko bato yoka ngai. Pese mina ko ban depuis na banda émission ka patron na ngaboy. Patron na ngaboy. Patron na ngabote. Bon ngai moko non. Plus s'il était bourgeois. Na dede ozo bima oyo. Boko so selo ko mosusu. Oh. Na ibisaka yose, na ibisaka ngana loba trote. Oya ka ba émission ka kolobela ka patron na ngaboy. Non, toi d'abord, neti ngai, ngana loba nanu ba vocal ngana na sala. Depuis carrière nanga. Bonjour et bonsoir à tout le monde et partout dans le monde, Bozolanda Binso et ses simples serviteurs Martin, c'est le bourgeois de la YouTube, au binomoro bolela, binomoro bo kraka, ninge zalaraka quoi. Lelo toyoki kolela na bino, na yoki vraiment ya koyoka bo bengi ya kobenga. Bandeko nanga ya Brazzaville donc na pesi bino vraiment ba mote partout bozali bino boyebi ndenge bo bengaki ndenge to pachaka comme d'habitude na France na Rit Mutombo yo yebi ka ndenge zalaka Trésor Mutombo aussi et merci à toi à Fabrice Ngoma depuis États-Unis, merci à Ledim Lemba. Merci à Ledim Lemba, notre DG. Et merci aussi à Ronsard, merci à Blatu, merci à Gilda. Binomo Ebikara Liboki, Babi Liboki, carte d'Afrique, bateau Simba Afrique quoi. Namasola donc bonjour na bino bonsoir partout bozali. Et lelo te recevoir invité na bino au bino bengaki. Au bino lobaki trop invité lelo te recevoir invité na bino au bolela trop ilunga mwana le padre. Na sengi ba Gaulois no surtout bokota kotanam donc ba Gaulois bo sangana mwana de padre o bolelaki trop o boyamba ekala lelo to yambi lisusu dynastique ebimi azui lisusu chance comme d'habitude azui lisusu chance comme d'habitude donc bino boyebika ninga salaka plaisir pour na bino quoi lelo to ndimi recevoir ilunga na part na bino na souci na bino ndenge bobengaki et lelo tozwa invité na biso ya Iluse invité na bino yeyo ya Iluse. Bonjour. Bonjour Martin, bonjour. Bonjour na ba fanatique na biso tout. Bonjour na ba Gaulois, ba Gauloises, ba gladiateurs, les amoureux de la bonne musique. Bonjour à tout le monde. Ya Iluse moi le padre lelo to moni dynastique D sur les marchés. Moi, je suis dans le bébé, mais dynastique D. Il y a Ilus, Lisusu, chance Lisusu na la dynastique D. Boni dynastique D nan. Yo zo kangono nengenin po ngana bombino façon na zo ke lango déjà partout na babar na baboîte na banzela ndenge zo beta déjà na yo moko nan na ne bazo bengela yo ba remix zo ma zo ya nengenin quoi. Bon, dynastie volume 2 yo betika na mukolo moko. Munu mukolo banosaki ke zobima les 13 jours ka banosaki ke ebima nde jour dynastie peli moto na biso ke monde entier na ko na lala kina kanga chombo na fongola chombo ka boye yo ka ba félicitations na mona félicitations bongo to ba bia Ilus no oza muto ko encourager makasi po ba effort zo sala yo lo baka nonu mingi te yo ba bilembo no ende to yo kaka ke oya ka boye na ba TV o lo baka ngapna lo baka te ngafma bilembo na ngai na tikaka elo baka donc Ilus bana Brazzaville na bana ya Londres ba bengi babila ngana tuna ya Ilus pourquoi nzembu oyo kaka yo chaka vocal nzembu oyo yembaka fe beta kana na rythme tiluba non
ezanze mweso nga betaka onga na chaka vocal et beta magana na rythme chiluba te okapi ezanze mbwa chiluba te okapi beaucoup plus rumba okapi za rumba na beta elambe bombi eza rythme chiluba te donc eza pe ndenge patron nga zo memelanga patron nga zo memelanga pe na ba style oyo za rare na ba musique na biso neto betaka donc patron nga ayemsanga na ba rythme folklore te okapi eza folklore te okapi eza rumba vraiment pire rumba papa le bino okapi elambe bombi cicatrice nzoto nanga motema ezipi ezaki folklore te nga en plus nga susu na makasi na rythme wana ya moi le padre apesanga ba opportunité donc c'est un peu ça mais ya ilusi oyebi nzembo na yo nzembo oyembi na kati faso ezo frappame faso ezo betela nayebi te ya ilusi ozonga imbushima yoko créer ba biloko te boye mpona nzembo wana faso ezo betela yango te bon musique ya vie nanga ntango nasalaka yango ntango natiaka esprit mpona bose alinga ba aventure te omoni déjà album eza déjà album ya patron nanga nano le patron Nika Boronina que je salue en passant patron nanga oyo azo continuer kopesanga toujours ba opportunité ba espace bato bayoka ngai donc merci belena na patron nanga donc le patron Nika Boronina nzembo wana fosa succès po muto ayembi yango nanu aza grand chanteur bon chanteur donc le patron a changé ata ilo ya mabe akomsanga ka malamu à travers belle voix nae à travers voix nae mélancolique yango somoni rythme wana betami a imposer oza ali a décortiquer nzembongo après koloba ya ilus ya kacha ilo kwao ngapeta na yoki rythme na yoki mawaye mbeli nango na le padre kena ngaboy donc ngafuna kene pe na mawa nde na yewana pesi makambo amabe bourgeois na ibisaka yoke musicien ba yoke la kena ba biloko ne batikelaka ye musicien oza moto akoleka na ba TV te okomisaka leader na yo okomi porte parole to okomi nani oza porte parole te yaka na média yaka na ba émission yembaka ba solo vocaux na yo yembaka ba biloko no yembi na album oyaka ba émission ka kolobelaka ke patron na nga boy non toi d'abord neti ngai nga na loba nanu ba vocal nga na sala depuis carrière na nga bena mutombo eto legela IRDC nakajaga paso chimushidi chinche chaga paso nchibakwata weyo nyonso bwa jama kobalte bayibi nyonso yele ozomona biloko nanga nolongo si wana ye wakafuka dinanga mwewe yasheta yolo binini jinanga dikadidike ngeshabana bebe wagamba njini odete yoyoyo chibambe yoyoyo nalongo si wana na yena elambe bombi cicatrice ya nzoto na ngai motemezi pi bashok donc biloko na ngai nde na oyemba patron na ngai yembi mais nga mwana ole bilana biloko na ngai onga donc ba participation onga na participer na banzembo yango omona na lekaka na yembaka ba foko propre so moni musicien olia yemba biloko na ye azoya kaka patron na ngai boye ba patron si ba tiabar place ba tiabar envoie-moi déjà ba patron ba envoie-moi déjà parce n'a rien à reprouver biso nde ba musicien photo le bela ba œuvre na biso est-ce que ba œuvre na biso ekangaka est-ce que ba yo ka biso yango ba musicien bongo na mona bango ba porte parole donc ba so ba musicien te ba porte parole po ba ya ba TV ko bakaka ba le bela ba patron na bango mais a le bela œuvre propre na ye ami yebi ke la faux chanteur ba faux chanteur somundi bato balobaka trop na ba TV boye olia yemba pongani na bo ata na ke émission songolo pakala ngana nfuna yemba po bato bayoka ngai pesa mina ko depuis na banda émission kaka patron na nga boy te bongo ngai moko nan wali suna nango patron na ba mission na bino ya bamboka ba mission na bino mboka o bwana bango donc dynastie volume 2 je pense ba merci na ba fanatique na ngai oyo ba pesinga pe ba chance ba félicitations nyonso na sala kaka po bomona ke ilunga la raté ilunga sala ke fort pour se féliciter bino na vocal ya liboso na betaka likolo na dynastie volume 1
nzembo okapi abetaka elambe donc nakendaka likolo parce que cette fois-ci naeli bino boy bolingo etondi na motema koko boduka Francima Vimpie présence à Polenka maison vinanga comme un secret udi pene dinanga jamoyi wani so kande dona keboy oza mutima nanga papa oza mutima nanga ngailunga na kolela jamais bon kwe na kolela ngailuse na kolela papa caprice na kolela hey oza alie oza motema lingaka oza donc ozo mon artiste donc merci na bino na ba félicitations na bino donc ngai naza mo wumbu na bino na bando sele bino kaka musala kitoko en plus esilité bourgeois na dede ozo bima oyo boko so selo ko mususu na ibisaka yose na ibisaka ngana loba trote ngana ko peso ka ba biloko ngana na archive na ngai musala oyo sala ke ilunga abetela ke maboko basenga ke ba bis na ba martyr ba felicitaka ye donc musala nde esala yete ka influence moko boye te musala na yo nde osala ba patron na biso na sesaka koloba likambo te ba patron na biso lelo ba leader na biso to na bango na ba orchestre bazalaka de ba betaka de ba vocal na bango ekanga banzembo ekanga yango sali bango lelo boye normalement ouais donc toko ya na ba TV biso pe ba mission to ya ba génération na biso boye oya kana munoko te ko munoko no na ba porte parole ba ko inayo sito ba porte parole ba ba chaka musala na bango bakene bo ba dédicace na bango na ba TV bako mulunde ko mo entrekale bango oleo kende ko yemba nzembo patron na yo o décortiquer chant ya patron na yo o yemba ba vocal na yo yo so kende ka patron na ngala boy patron na ngaza immeuble patron na ngaboy wana mutu na ça bien c'est fou bien comme toi là donc merci na ba fanatique oyo ba tindera ba flair chaque jour ya ilus vocal oyo kafu vocal oyo kitoko donc vocal kitoko ngasko yo na yambi ba félicitations na bino nyonso wana na chango na tolo merci na ba encouragement na bino bopesanga esilité bozo skoyo dynastie volume 2.2 voilà vous comprendre ce qu'on niveau na question na bino ya ilus mais ngana yo ki ba bike no ya ilus a sombi vocal oyo a sombi vocal aya poser yango ezo frapper boyo ba bike o payer vocal ngai depuis na bandi depuis le padre bandi opesanga opportunité ya koyemba na nasomba vocal ata moko te ngamoko na zoka papier na bik na formaka vocal na studio ba misana biso tout bayebi de soki toyoki kaka sujet ya nzembo oyoki nzembo ezolobela likambutel elobela makambo bolingo elobela makambo agriculture elobela nzembo elobela makambo élevage donc okozo papier o créer moi eloko ezolobela makambo wana donc ngana nasomba vocal te en plus vocal oyo na beti oyo eza selon nzembo netiki sujet nango eza oza nyonso motema elingaka oza donc moto azokomisa mwasi na ye osa moto azokomisa mobali na ye eza nyonso oyo motema na ye elingaka komona ebo eza nyonso vocal ya bongo okozanga koformule vocal ya bongo te en plus na koti na monoko na nga mboka oza mutima nanga papa oza mutima nanga ngai lungana donc nalobake mutima nanga eza oza motema nanga papa oza motema nanga soit mwasi ya olela mobali na ye non malgré nyonso baloba wana me yo oza kaka mutima nanga okotikala kaka mutima nanga soit mobali azolela mwasi na ye non malgré nyonso baloba yo oza mwasi nanga nalingako mingi nalingako nde oza wana oza motema nanga donc eza kutu bavocal ya kozwa ngo temps ebele te nakosomba te eza vocal vraiment ke nga moko kaboshi na ngai réfléchir natikala kosomba vocal te na biloko nyonso ozomona toyemba oyo natikala somba vocal te pena nakomi ntango wana kosomba vocal te motu na ngai ezosala nano. Voilà. Binomo on a assir bozui déjà ba réponse ya ilus atikala ko somba vocal te ya ilus atikala ko benga mutu te akomela e vocal ye moko nenga za bongo mutu na ye moko eza déjà fresh quoi mutu mo eza non fresh et réfléchir kitoko et réfléchir kitoko et kanisa kitoko et ba nini fait ça là et ba nini fait ça là do bombi susu ba biloko o tozo zela limsusu donc on a nanu de mwanda mais ya ilus webi dynastique de et bimi lelo
kaka le même jour et koti na bakara bato. Le même jour et koti na bachombo bato. Le même jour et koti partout et bandiko beta. Parce que eloko elekela na nga moko nan personnellement et ça que vocal na yo et comme ko frapper na ba TikTok na ndemo ko sakana te. Do ba mo sale la on ba vidéo mo yo sa. Ya mo ndo abi mutu wa bisinga bi te ko landa vocal wana te. Vocal wana somba ko ngabi te. Ngana oluka ye moko ya ilus. Ye moko yebi ndenge nini ngana yebi mutu na ndenge nini azalelaka. Mais na yebi te tomoni dynastique e bimiawa, c'est comme si na dynastique de oyo frappe générique ezate hein. Non, générique ezali, c'est pas ça. Ça générique. Mais générique c'est quoi oh to bombela ki po ebima na générique. Yango na zo ya kigangi yo. Pa ba do pa do pamba go do. Do il connaît ça na boy. Oye, papa au beti, au fondi. Mikolo eloko zo kanga mikolo yo kanga ba réseaux sociaux donc. Et vos apaisements boko bina ya mabele pas tarakate donc. Mouni Dynastie, c'est qui album le plus attendu. Normalement. Yango Somona, Batouba. Et ça fait qui toko, les pas attrapés moto. Donc, Zembwe Koti, Zembwe Beti Mukolo et Oebimi. Dynastie et Beti Mukolo Bimi. Donc, Nabiso Momo Pe, les biso, Toutaki Kobeta concerne Nansele Kuna, Nansele Nebiso qui est le pas de Chikamoto. Microbo, Maman Nangai. C'est Nebiso Moye, ça plaisir. Non, qualité de travail, na qualité de yembeli. On n'est pas de hasard, à monotonité. Les pas de hasard chanter Royo à Yebike. Dynastie volume 1, na Yembaki Boy, na Yembaki Trap. Dynastie volume 2, Fona na Rumba Pure. Volume 2.2, à quoi est-ce style Moussous. Donc les padres à Yebine ko différencier Banzembo. Jamais à Kochan Zembo, et Kokaina Oyo, et Kokana Odo, te. Donc les padres à Zandenga Zawana, à Koli na musique, puis à Zamakila musique. Donc à Yebine ko c'est plus ça fanatique. Na ba boulot, na vona Angélique à la Ranango, na qui les padres nae, na qui cher des poules nae, na qui yamukolo nae, na mayele nae, na nyuso nae à Tchena Kat. Et on est pessi boye, pessi palpite. Et pessi palpite na terrain bourgeois, na soge pessi palpite. Batuba ko suko yembate komikaka. Eh Babes et Kezongi. Musique et assulte, musique et pas les padres. Donc, mon patron, Azalaka, Alingage Tropo, Moussalanan. En plus, ça n'osait pas faire rigola. Au moins, on au cola na Moussala. Bissom n'a pas boy, mon bissom n'a pas boy. Som ne to kolim na Moussala. Som to talinga boy, mon inde na bandaki. Ilunga wa bando bina. Na ilungwa lelo. En plus, au commun que moi différence, moi zali. Ilungwa kala, ilungwa lelo. Différence c'est ali makasi ilunga beta na barit en plus so pesi chanteur ou génération nanga au PC vocal na rythme wana wanga yembeli oza bako yemba ba okima oza comprendre donc ba okima donc na yembi na rythme mo makasi donc bako do ba opusa na ko yemba te donc ele kisapna ke tout ça pembeni ya formateur. Pour les padres de Zabosoki, au Kinzembo. Soit à Tché na Nzembo. Ceux qui ont un vocal, il faut la contenir Nzembo na Oyembi. En plus, il faut la nuance. Monito, il s'en a lus. La dynastie, volume 1 na Okapi, au bêta qui pinda likolo. Ce qu'on a lingi, Oya Nangaboy. Yango na yaki. Mais il y a lus, c'est là non. Et ça, il y a mozo, il y a attrapé. Générique au Bila Boakaki. Na sele générique yani kiwa. Bon, normalement faut tout na question na kolo projet. Les padres. Ngai. Naye. Na bato wana baluba. Tozana biso na makambo koloba te. Muto abi makambo ne sala les padres yimoko. OK. Les réponses yango là donc ma motali kolo projet quoi. Le générique ya Bill o babuaka kina sele yo hein sikoyo to zilaka toko kota photo kende toko kuta na bureau ya ferry. Je pense même lobby toko kuta na e to so ba réponse o bino bozo tinda ya kotuna à propos ya mambo etali générique wana ya Bill na sele yo
soki ekobima to ekobima te. Donc etali ye moko le padre Ferregola na ba bureau na ye ba mo ba yebi ndenge nini fo ba solola pona makambo wana mais boye ba ke makambo générique wana bila zulela ngombongo bila zwa mbongo azwa caché na ye pona générique wana c'est le EP les mêmes azwa caché na ye pona générique wana. Donc bokozwa les vraies réponses na yango et pas ya bango moko ba bureau ya le padre bango mo ba le bureau le padre pour le padre ba bi mikolo to luki moi ko luka to mona e mais ba bi tana ezamo mukuse par rapport ya mambozo sala talara dynastique de yango déjà sur le terrain et ya ilus lelo oyo to moni dynastique de na terrain. Je pense qu'ils ont déjà un contrat ibélé. Affaire le lot au moment où on sur ce côté commis 54 visas, 57 visas. Malgré que dévoilé moi en tout cas les padres limbisa moi vraiment dévoilé moi loco bino peut boire déjà la préparation. Donc yo si je me trompe pas émission il y a la fois passé tout ça là na yo na non ça yo logo moko boy. Na bagaya ilus na yoke loko moko boy yo bientôt. Ah wapé préparation binope il faut systématique na éviter 54 57 il y a bino à 67 68 mais yo pe na liste à voyage aux ali. Bon, na concernant ba côté que na ngawana so ba 60 biso kuna to sorti. Biso to soka le padre soka quantité bagesa musala. Voilà. Biso makam eza yango nde musique te. Yango na 60 combien, 70 combien, 100 visa, yango nde musique te. Musique nde mais maba batu basa complet, o basa compétent. Voilà. O bagesa la musala, ba yemaka batu basepelaka, babina batu basepelaka, basala ka musala malamu. Donc ngama kambona kutu ya visa wana je m'en fiche, je n'en ai pas sangote. Bon, côté na biso pende ya boye 001. Mais Inch'Allah, son zamba sungi, bacha ilunga na liste. Boko muna ngai. Sopi bacha ngai te, boko muna ngai. Ongana kolo bakaka, yangona me, zambe, Inch'Allah. Voilà. Son zamba lingi. Inch'Allah. Donc c'est un peu ça. Réponse yangoana, hein? Réponse yangoana. Il y a eu Lusabeti le même réponse dans le quadre à Mopao. Neba tunage pasango abi yoso mona na orchestre nini likola podium base à la 54 base à la 57 hein bazala te donc oba mataka likolo ezaka drummer bassiste nani motambonda basuki le mususu 5 plus 6 liboso 54 57 ba comité ya ilus moi voko wana ya dynastique de et ça l'a bien fort bolingo etonda na motema Koko Boduka Francima Vimpie présence à Polinka maison Vinanga comme un sucre Ou dépendez d'inanga Diamoyiwani Kovama Sola Koko Boduka Son Excellence Willy Moucheni Fedima Chama Père double Honorable Kouchi Chomba Big Manager JP Minja Ozamuti Mananga Papa Ozamuti Mananga Ngailunga na kolela jamais bonko na kolela ya iluse azolela papa caprice azolela hey na kolela baba wanye na kolela Chariputra kolela papa caprice akolela hey oza donc mutoshia ovani na bango donc so pesi ba mission wana ba rythme bo ba koyemba te ba fufu elala ba fu eteba. Donc ndeti rumba mutu ashi ndeti mwanini te mutu ashebele bakoko koyemba te munba misana so muna ka stema bisobo so kilango ka mutu ashi agré vocal akoka te bango bayibika ndende ona rumba chacho kana bangwana ba vocal sans impact ba vocal ba ebanite ba vocal attaché bango ba bango te ba biloko kanga te siko biso tona makila wana wenge makambwa Aden awenge zomon beti longo yo chance kutu moko zoloba ke vocal les autres pesa ba na TikTok ba challenge ya mabe donc
biso to makila wana makila moto wenge ici c'est Gaulois mais s'il y a dit wenge je suis Gaulois mais dit wenge à moi donc biso ratakate sans ya wenge muni soto sawa tona kabinda sans terre donc place oyo moi ntaba moi bière moi repos VIP kitoko donc tozo na kabinda donc tona bova sur kabinda donc eza kutu place obunga te place yebana donc so lingozo ya ilus oya kaka okutana ya ilus donc oya mabele donc c'est un peu ça bourgeois moni place ilus la ka moi ntaba ya bien taba lelo taba la terre bloque la wana ti taba lelo ouais. Yeah, merci beaucoup Naba Balandinho surtout Yakoba plus donc fidèle Yakoba plus fidèle y Micho Bolingara mingi to lobela yango na simple serviteur na bino Martin le bourgeois les bourgeois à YouTube les grands Goldberg donc ya bino yango wana vraiment et merci vraiment à tout le monde et merci aussi à Jojo Ngonda Jojo Salazar quoi ouais mon cher ami yo yebika ba condoléances na yo vraiment et merci vraiment à Boteko et merci à Pitchen yo yebika ka ndenge makambo ezalela kaka ya louste comme vraiment vers fin émission na biso et moi mot de la fin moi dédicace ndenge ezalaka kaka bon normalement na persona no Martin bourgeois na personne mbote talaka moi manoka mais on s'est déplacé quand même pour na boulot na yo merci na yo moko merci na ba fanatique. Il y a les padres. On va télécharger. On va son album na bango. To son album, to tika ba distraction. To tika ba distraction. To son album, to yo comme musala les padres à saler les bino. Na bandungu na kazuza gina se umeli. Gina se ngo ya ngoyo ba cheli bino na mesa. Boli yango sikona. Po eza ba couleur ebele ba chien belé ya kitoko donc bozo tambo boyoka disque bozo tambo boyoka bo découvrir ba misena bino ba Ferrari ba yembi ba Igor Lubasa ba yembi ba Fiston Chelele ba yembi biso pe bien biso ba Rizé à Gola ba yembi boki ba mao ba misena ba belé ba yembi bozo tambo boyoka en plus biso chance to ranango ba misena biso ba yemba kitoko normalement donc boyoka pona mbote na pesi mbote na Enik Josué Kakoudi, le grand frère de tous les jeunes Katangais au Québec. Na pesi mbote na El Chapo Berado, prince des Amunda. Na pesi mbote na Mama Odette Chibambe, femme d'affaires. Na pesi mbote na Tumbaka Pole, l'intelligence de la DGI. Na pesi mbote na Didier Chambo Petit Jésus. Na pesi mbote na Muyanda Kapa ya Mama Cynthia na Cape Town. Na pesi mbote na ya Cherigola. JP Mindia Big Manager. JP Mindia Big Manager mon vieux. La personne qui na Vicky Mbombo na Autriche. La fille des disques est bientôt là. Aux autres dédicace donc. Merci Belén ba Gaulois, ba Gauloise, ba Gladiator. Les amoureux de bonne musique. Oh ba yoki, oh ba tinda la ranga ba félicitations. Na linga kabino mingi na sepeli bino mingi. Na bino ba finga ranga. Na bino ba to sepela ranga. Ngana linga kabino mingi. Ngana pesi bino ka boulot. Elambe bombi cicatrice ya nzoto na ngai donc vokalo kanga bato tra wana eloko mwana liboso to chango boy siko volume desoye na libino siko na oza boyoka mingi oza wana oyoka rythme oza wana zoka rythme oza pesa tan n'importe quel chanteur a improvisateur vocal au monde okima donc ya ilusa za capacité ya likolo po za pembe na les padres ngai mto coacher ngaza papa yebi ko coacher apesa nga biloko te o ba kanti lo kwa ozwa ke pana mona komelio na papier apeso ya ilus les padres forma kabiso kitoko makasi po apesa biso biloko te mais ako corriger net ngai nazana moi na ko ignorer te na vocalo en place mo boy abi ko tsamo eloko ozamuji mananga papa ozamuji mananga ko tsaka ki mwachi lo moko boy wana muni papa amuni ke musicien ayena contenu musicien ayena message mais kotoyo azana moi continuité te papa bakisimo continuité te persona yemba ngona ndenga siko ya baluba ozamuji mananga papa ozamuji donc merci mingi na patron nga le pardon ka boroni na oyo zo cesser te ko promouvoir nga donc umela
Umela kitoko. Et merci aussi à Gelor et Feyo depuis France, hein? Mon ami d'enfance, yo yebikaka, Mikolozo Komate, mon cher ami, hein? Mikolozo Komate, ça la moi système moko, yo yebika nenge to vivara quoi. Et merci aussi à tout le monde, partout, vraiment dans le monde. Merci à mon ami Oyo Nakokakoti Kate quoi, Oyo Yepa Kokakoti Kate, hein? Fabrice Ngoma depuis États-Unis. Yo yebi penake, hein? Yo yebi vraiment. Et merci aussi à Maman Rite, hein? Maman Rite Nzako Matondo, yo yebi ka moto a 6000 liberté mobimba. Na systématique etali ma solo ya chambre fade pozo mbisi ya bien, hein? Mbiso yo ezanga bi poli, mbisa kitoko ya qualité quoi, hein? Kota en entrée. Première entrée à liberté, côté au tuni côté ma chambre froide des Alaka, au recevoir bango. Et merci aussi à ma petite sœur propre, hein? Yo yebika moto to ticket là, moi ma kambu, hein? Clarisse Londa Kisiala, yo yebika nenge systématique des Alaka. Et merci vraiment à vous. Namonia ilo bosani lo quoi. Vous savez mettre la biso, mettre Shada Boy, na mettre Zara, on va mettre un juste on a kabinda. Shada Boy, Yolo, on a pris un Yolo, c'est comme mettre Zara, tu as regardé dans la cabine, donc on a soye, na Koutane. On va mettre Bazar, on va mettre Zara, tu as regardé dans la cabine de Santera, donc on a sécurité, on va mettre Shada, on a Yolo, donc rien commenté, on a Bazar, donc. Oh mon donc lingua la mine. Donc merci Belé, Fantique Nabiso, donc Inch'Allah. Et merci aussi à Rite Kisiala, hein? Rite Kisiala, maman à Chris, maman ma passa. Donc yo oyebikaka quoi, hein? Talara moto azo sala bato bazala moi leke na moi miliki, hein? Moi manteka, moi nini yo yebika ninge zala quoi. Tozo ya biso peto benda pe ya biso quoi. Na ninga systématique. Et merci aussi à moto na linga ko bossa na vraiment trotté, hein? Moto na linga ko bossa na trotté. Moto azo sala tout monde na kitoko baspe ya bien. Gloire dit les grands réalisateurs. Wana so botali mupanzi na ngaboye azalaka mupanzi na ye akenda musika te. Alors toujours donc à mes côtés quoi. Et gloire dit to bossa nte papa na hein? Et merci à vous venant Nabatunion surtout soutenir vraiment de loin ou de près. Donc merci à tout le monde et Tokutani Nabe Michel Zalikoya. Bye.